La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali la famille mbote bandeko bolandara biso mbote bandeko nyonso vraiment o bolandara ya bino Ursile Botelwa TV. Bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu naza sir bomoni bino moko miniature na biso bomoni déjà nini o Ursile Botelwa TV aye kolobela na mokolo ya lelo. Vraiment pasipe mawa na motema to ye kolobela likambo. Ezana bandeko belo bo kontaktaki Ursile Botelwa TV pona kolobake makamba Gomez ezali makamba Ursile peshanga yango wana makamba Gomez yango nozomona ngote ozobeta karo ozolobela te boye bino bata Bellevue o batu bolobi nanga ebele o bosengela ki boloba. En tout cas na zelaki na yeba likambo ngo eza nini pona ye liboso na bino koya kolobela likambo yo. Nga na yebisaka bino na yaka nanga ka teke o tende na moni bato nyonso bazoyanga pe na ye koloba te. Na lingaka vraiment na yeba likambo na zwa temps ya ko comprendre likambo ngo eza nini après na ya kolobela yango liboso ya bato nyonso o balandaka Ursile Botelwa TV. En tout cas bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu. En tout cas nzamba bomba biso nyonso esika tozali mbote na mabota mbote na bandaku mbote partout au tozali. Vraiment so ezambala noa liboso koti na chaîne na biso si c'est la première fois que vous visitez Ursile Botelwa TV ndeko mama ndeko papa donc meka ko partager biso partout, partager na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, partager biso vraiment et pas nyonso oyo lien oyo tope émission oyo ekokomela ba ndeko mususu. Soki tolobi to ya lobela likambo yo tolobeli likambo yo te na sens moko ya mabe. En tout cas toye kolobela likambo parce que toyoki ebele ba audio ebimi ba makambu ebimi ebele oyo biso toyoki yango bomoni toye kolobela likambo. Bande kunanga bomoni na vie il faut koyebaka nini ya kosala ozoloba likambo epa ya nani oyo ozobimisela likambo il faut koyebaka pe soki oza bien na mutu kokenda kotongaka mutu te. Lelo tomona makambo mingi na mboka na biso omona mutu baza bien na mutu basolaka très bien na mutu mais omona akendaka libanda akendaka kotonga akendaka koloba makambo moka kitoko te libanda nyonso otolobaka. Si tout le monde connaît ce que tout le monde parlait, mais tolobana raté biso nyonso. Bomoni likambo ekomeli Gomez avandaki na baninga avandaki na Ursile bien avandaki na ba glace luzolo bien avandaki na batu nyonso bien mais en réalité azaki pe na mutu na ye o ye abande ko kebete la makambo ata soki ye abande ko kebeta makambo na ndenge ya mabete ata soki ye abande ko kebeta na makambo na ndenge moko amuni kete na obeta nanga lisolo na ndenge mabete na oloba nanga mais mutu abande ko recevoir mutu abande ko recevoir ngona ndenge mabe yango ezalaka ndenge nini tope ezalaka nini na ba congolais ozana mutu pesi batu confiance bozo solo na mutu pa yebo travailler na mutu après oke ko betaka masolo ya biai o bino bozo sala na mutu oyo oke ko betaka ngona batu mususu andimete ke lelo ba ko bimisa makambo nyonso alobaki andimaki te. Tomoni Gomez aye aleli ba trahir ye ba bimisi maloba na ye oui po olobaki ya mabe so
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des sperme, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talandenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans au ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Oko yaki olobaki na olikama malamu oyebi kete Irsil Peshanga za mutu na ngai wana mutu na nga na koyiko lobane mabete wana mutu na nga na koyiko ketonga ete wana mutu na nga na koki jamais kokende kotala eza na bakama kikamaderi mususu ozomona penake muto naza ata na droit ndambu te yoke beta lisoni libanda na ndenga mabe ke muto naza ata donc naza ata na courage te ke soki muto atuni nga propos na ye naloba likambo moko ya mabe relation baswani yango relation babebisa yango te relation babebisa yango te lelo andimaki te nani Gomez andimaki te ba audio wane kobima soki alobaki na ye mabe te mais lelo ata babimisi ba audio wana elingo aza nango ni chaud ni froid soki alobaki na ye mabe te nga na comprendre bato nsu te pourquoi bozalaka bokutani 2 ou 3 personnes bobandi kobeta obeta lisolo muto boza proche toyoka ba audio Belvi ezali o batonga na Belvi nde toyoka mais non tomoni ba audio wana te non toyoki ba audio wana te mais audio ya Grâce Luzolo o nga na yoki ezaki soki na comprendre ngo très soki na comprendre audio ya Grâce Luzolo très bien ezaka bandeko expliquer mutu Grâce ye moko abenga kinga Grâce ye moko lobaki bwa abande ko pesa mutu explication ke aya na bando pona nini kosola likambo muta bengi yo bosolo lina ye yo poza na proche na yo ali boyaka kobetaka masolo na bino ya yo na mutu wana oyaka kobetaka ngo na ba relation na yo eza kitoko te bomoni eloko ezobebisa musala ki comédie eza babiloko oyo yango nde ezoboma ba comédien babiloko nde ezobebisa musala ya ki comédien mboka na biso babiloko bozomona ezobebisa ba comédien bazoboma na pona babiloko oyo yaya masolo bosolo na x y oyeba ngondeni soki Grâce Luzolo bengaki yo po otiena batunaza ya atunaka na ya tabarola mike eza ya yo na Grâce Luzolo normalement Grâce Luzolo azoluka otonga carrière na ye alukaki atonga carrière na ye afuti biye na ye aye Nigeria pona ko jouer oui aluki atonga carrière na ye aluki abongisa carrière na ye na ata na mutuna ya na jouaki na ba Nigeria alongola complexe yango ye alukaki yango ya lukaki oke kobimisa likambo ngo pona nini monda lelo koma mondu moko atande ko na yo soko solena ba audio ifoza na keba
Monde lelo eza su monde kotonga batu te. Monde lelo eza su monde te ke na benga des personnes to ti appel conférence to tonga ba ko enregistrer yo. O eza monde audio lisusu te. Eza monde te ke na tindela nanga mutu audio na loba loba kutu asala kibwe yo moni mutu malamu to moni Gomez lobi bien ke to partageaka na bandaki ko sambela na yo to zana ba moment to sala ba prière ensemble ya mutu aza mutu akoma nzambe te. Nzamba kotikala nzambe muta mukili kotikala muta mukili mutu azaka mutu nini osa koma nzambe. Muto okoma nzambe te, muto ako gérer problème na yo nanga ezaka ka Yesu Masiya. Muto abimisaka secret te, ezaka Yesu Masiya. En dehors à Jésus muto aza mutu. Mutu mato lobono ke na bomba secret na obimisa te lukuta. Gomez ayebete. Musu batiaki mwa pion moko pembe na ye. Aya loba ayeba kite abimisi nyonso alobia nyonso yaya eza teke bakoseli o likambo me bakoseli o likambo te olobi yango yo moko. Eza teke o ata toyokake bakosi te yo moko olobi yango. Et ça la passe na motema. Osali irsil péché nga passe na motema. Muninga confie yo. Ok bimisa to sala kibwe, to leka kibwe, to zongisa kibwe. O pesi muninga pasi. Ya kitoko te. Monde ba comédien ka boye. Mutu malamu azate. Na monde ba comédien ka boye. Kotongane, oya koto batongaki, ozongisa boye basala ki boye. Ozongisa monde moko mabe o monde nini. Bozana mawate na mitema. Mutu lokwa Bellevue alobaka na ete. Mutu lokwa Bellevue alobate et puis akipane makambu te. Skonde ti Gomez. Ba oyo to yoka la Bellevue no to yoki te. No to bito yoki yango te. No nunga na yoki yango te. Oloba ndeti nini pona Bellevue. O tongi ndeti na nini. Bellevue bosolo la kaka boni bien. Eza passe na monde ba comédien. Soki bokoza na mayele bino na bino ba marambo e bando komela bino te. Mais soki bo bando zala kaka oyo ba makambo e bando komela ka bino kaka. Boye ba oza mayele entre vous. Yeba nini oloba na mutu. Yeba mutu oloba na mutu nini. Bokanga mimi bale misatu yeba lisolo ni ozo beta. Tango boza mi bale misatu mama yeba lisolo ni ozo beta. Lelo Gomez tongi na dinana. Ba dinana la douce nyonso ba tongami. Ba makambo ebimi. Bosola na irsil peshanga me yo sala association na mwa mobali. Po ya ka otonga. Osali na association na mwa mobali. Po ya ka obimisa makambo. Na mwana mobali. Likona ngolo bike te ndeko na ngai na confiaka yo na pesa o confiance ya o pesa mutu confiance na kotonga ata soko le baga bimisa te ata so ba yemoko le bike na bimisa te me yeba ke so ba futi mbongo bimisa o pesa mutu confiance na kotonga bandeko na yo. Na otonga bandeko no. Soko bengisi mutu abi aya kuna na mbongo na yemoko. Asala makam na mbongo na yemoko fuchi no eloko. Foya kotonga ye. Me lokumu peza ya yo. Gomez ozwa pe ba lokumu wango. Ozwa ba lokumu.
Ah, bato ba félicito, bato ba betelo maboko, Gomez aza motema malamu, amemi bandeko na biso na Nigeria, tala boye bato ba betela yo maboko, bato ba félicita yo. Croyant que yo muto futi ba tike, mais or bango mo ba mi futela ba tike na bango. Bato ba félicita yo, mais quand même faut na motema. Ete ya bandeko ba comédien o botikali. Yaya, yebaka nini ozo solola. Mukili esi ebeba, mboka eza ya kobeba. Yebaka nini ozo solola, yeba nini ozo beta na baninga. Kokeno na ngulu toke kotonga mutoke ba eko yindela yo. Oh, ke ngulu ke kotonga muto, alobaki bo asala ki bo eko yindelo koyoka soni. Alobaki azongisaki, yaya. Soke yindeli yo oko pola na soni ndeko nanga. Yebaka nini ozo loba. Yebaka nani ozo betela lisolo. Pona ko éviter tout ça, ko beta no lisolo mutu te. Nga kamwa bino ba comédien. Bolingana na bino te bovanda ka mutu na mutu na ndenge na e. Botan bolingana te sko bobeta na ba masolo otonga ka baninga poani. Olingaka no mutote, bovanda mutu na ndenge na ye. Olingaka belvi tikala na bela na biso, olingaka sila tikala na sila. Olingi peshanga tikala na peshanga. Bako tonga wana erenyaka lisu te. Soko lingi mutu tikala na mutu wana amour vrai. Kikamaderi ya amour vrai ezali. Lelo koma kaka babebanaki, ayaki alobaki. Lelo koma kaka babebanaki, ayaki alobaki. Esala soni ya mboka na biso Esala soni ya mboka na biso. Yango bomoni ba artère congolais bazanga mbongo. Yango moni ba artère mboka na biso na mbongo te. Poani bayeba ba valeur na bango te. Bomi yeba ba valeur na bino te. Liboso bochaka kotonga na kofinga na kotonga na kofinga na kotonga na. Yango ka bochaka liboso. Ete ya bandeko batikali. En tout cas, ete ya bandeko batikali. Bino bat bolinga ko kebeta ka ba masolo o sola na X, ozo kebeta masolo na Y, ete ya bino. Ete ya bino. Gomez ye wana leli andima kite ke muto ya pese confiance obimisa ba audio na ye. Mais muto ana za leze, bo mo ande ba osombele ba biloko kuna. Ba osombela ke ba biloko kuna za leze. Metala nde yo sambwe. Mso beta kino na ndenga mabete. Mso pesa kino ka konti kantina camarade. Non tala ko to salibwe. Tala nde ba bimisio na poisa. Ete ya bino. Merci na bato bolandaka biso, merci na bato bolandaka Irsil Botelwa TV. Na yaki na likambo pona kolobela kaka likambo yo vraiment o ezo sala soni na internet, ba voice bimi ba bloko te bimi epesi vraiment kitoko te. Alors e na bato belé ba ozela ba yoka voice nini o ba ko bimisa, ba voice nini o ba ko bimisa, o tozo yoka ke batonga ki belvi kanzi. Bato belé ba ozela kaka ba yoka yango. En tout cas, eza vraiment kitoko te, bandeko na ngambala sima boye ba nini bosa. En tout cas, kotonga oyo ezaka kitoko te. Kotonga tongo ye aolobi eza vraiment kitoko mingi te. Alors mbala sima ete ya ba o batikali boye bake kotonga baninga kolobaloba mabe ya baninga kolobaloba sololi na mutu boye ko beta to sola kikutu boye mokolo mutu ana ko bimisa audio e ko bima lokola botonga ki eza vraiment kitoko te. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout, Facebook, WhatsApp, Messenger et aux malamu mingi. Ce que zamba no liboso kotina Irsil Botelwa TV ko hésiter te ya ko fina cloche à notification. Tango zo s'abonner, cliquez sur la cloche de notification. Bisous, bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme
na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.